koinda. Botuninga te, pana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est-à-dire accueillir plus que ma pasteur ya mboka na biso ngana bane kobenga ye pasteur na bane kobenga ye mosali ya nzambe po maluwe bane kobima oya composer nazalaki vraiment na kimi na motema na nasuki na ye na lobaki te naza mpe moko ya barepresente ya basali ya nzambe na niveau ya ntango kuna tika toya famille mpe emona elongo na biso na ngonga oyo mama papa bokomona bato ya ndenge na ndenge onano bino bomona te mosusu babandaki koyoka papa na banzembo na bafumukentu kuna na kati bomona bango na moma oyo bakoya kokabula mawa na bino vraiment tozala kaka makasi eza nzela biso nyonso papa lutumba atiki biso lelo eza tour na ye lobi kozala tour na ngai lobi tour ya moto mosusu nde tolobaki tokotika te foto ya tokabola mawa na famille tobanda na bango na ebandeli mpe tokende na bango te na suka vraiment
soki nakokobondela tokangata miso olo topesi yo merci oza maître ya temps mpe ya circonstance na makasi ya nzoto mpe mayele na biso moko tokoka kobatela bato te mpe tokokaki mpe te kozongisa lisusu pema ya papa na biso Lutumba yo nde oza mokonzi ya pema ndenge totelemi boye mpe ndenge tovandi boye pema oyo biso tozopemela yo nde moto opesi biso yo nde moto oyebi histoire ya moko na moko yo mpe moto oyebi mokolo moko na moko akotika mokili oyo lolenge papa Lutumba atiki mokili oyo pesa famille makasi oyo mokili kopesa te na nkombo na mokonzi Yesu oyo aza nkolo mpe mobikisi nde tolobi amen. Ben voilà, Coco Dema, on est avec le pasteur Lité Akanda à la résidence de Papa Lutumba Simaro où nous sommes venus rendre hommage à cette icône de la musique africaine. Papa Lutumba est parti, mais il vit, il demeure à travers ses œuvres. Et on était venu ici à sa résidence. Je pense que vous avez vu ses frères, ses soeurs, ses enfants. Et on est en train de pleurer Lutumba Simaro. Pasteur Lité Akanda aujourd'hui, il a dit qu'il va parler par rapport au pasteur. À Papa Lutumba Simaro, je ne sais pas, on peut interviewer quelques personnes qui sont là ou bien on part seulement comme ça Coco Dema. On poursuit ces reportages sur la mort de Lutumba Simaro. Partout bandeko balandi émission na biso lelo bomoni ngai awa na monument ya le poète Lutumba Simaro Ndomanoeno wapesika toye ko rendre hommage na biso bomoni to utai na ndaku toye awa na lingwala bisika wapi toye ko rendre hommage pa Papa Lutumba Simaro Masia. Papa Lutumba Simaro azalaki nani? Papa Lutumba Simaro, musicien munene toyebi, auteur compositeur ya banzembu ebele uta ko biso tobota magi nanu te azalaki déjà musicien abetaki na OK Jazz pe sima ya liwa Luambo amekaki kokoba na tout puissant OK Jazz kasi simbaki te elongo na libota boyoka ezalaki te nde aye kosala bana OK basali pe banzembu ebele ba album ebele. Papa Lutumba Simaro atikaki biso to pe zongisaki motema uta semaine passée na mboka France. Papa Lutumba beli mwatango molai kasi atiki biso na âge ya 81 ans. Naza ngamoko te na ko accompagner pasteur Lité Akanda bomoi tozali na ndaku sika aye awa yepe aya kotika mbena yeto pe rendre hommage par le poète pasteur Lutumba pasteur Lité Akanda aye atika papa pasteur okopusa na ona nuboye mbote papa Rabi pasteur Lité Akanda oye na monument ya Papa Lutumba Simaro. Oui, na ye na monument awa pamba te parce que ebele ya kolobezali moyen ya kolobelango na ndako ezalaki te esengaki koya kolobelango awa esika ye moko. Oui, na uti kuna na ndako na sololi na famille to sambeli na yebisi bango bakita motema bazela contribution na nga ekoya et puis to sala programme nyonso elongo na gouvernement nga pe naza ko accompagner bango tant que père spirituel ya mboka. Oui, baza bato oyo to contribuer makasi na musika na balibondeli na biso. Pe na pembeni. Tia bandaki kobela zobenga nga na téléphone à tout moment. Abenga ko nani? Lité Akanda pasteur. OK. Ozolanda nde yango wana à tout moment na baneko soutenir ye tant que nzote baneko tungisa malgré na yebisaki ye komi tungisa mate parce que nzoto akimokolo mutu soki akoli
baproblème ekomaki ebele biso tozobondela kaka nzambe abatela yo akontinue kobomba yo. Le pasteur te akanda na moni na bougie pour otika en mémoire. Oui, en mémoire eza elembo oyo ezolakisaki nazolela papa mpe nayaki kotala ye. Donc ozo représenter ba pasteur nyonso ya RDC. Nyonso ya RDC na ya miyibi ya lukuta ya solo ngande mutu nazo représenter bango na minute oyo. Ba pasteur miyibi bazala. Bazali papa yondo yebi bango te. Baza ebele. Est-ce ba pasteur ba yemba nzembo lutumba simaro? Papa bayemba kate parce que bazana ba ignorance kati na bango. Natia nanu. Temeko sa moi kapela soko yebi ata moko avant kende ko fleur. Bambanda banyatinga na mosapi ya suka mama ye. Bambanda banyatinga na mosapi ya suka mosapi ya makambo na salie lokote o bampangi ye. On a dit reverba tuba mama e. Tuba c'est-à-dire ndeko lobi pasteur oye mabanzembo amukili. Aventurier. Bon. Nalobaka boye. Papa Rabi lutumba oyo ozomona papa na biso ngana koko benge papa te. Mais lokola naza mosali ya Nzambe na kati église tozokamba bakoko tozokamba bana mikie bango bazobenga biso kaka ba papa po toza ba papa na bango ya molimo. Mais soki toke na agi biso toza bana mikie bango pe baza mikolo bato tozokamba. Ngai na kobenga ye koko. Kasi na sima ya kobenga lutumba koko lutumba nga na benga ka ye pasteur. Pasteur ndenge ni azene musicien. Na benga ka ye prophète. Oh papa. Ndenge na bane ko benga ye. Parce que oyo lutumba sali na mboka oyo ayokisi Kongo sonité. Okay. Papa Lutumba Simaro ayokisi Kongo mboka na ye sonité. Yango zo benge pasteur. Yango na bane ko benga ye pasteur. Yango na bane ko benga lutumba prophète. Oko remarquer ba pasteur nyonso ba koti na monde a divorce. Ko boya basi na bango. Mais lutumba tikale ko boya mwasi na ete mama na bana. Maman Kelani. Ozomona. Tala bana na biso ya basali ya Nzamba lelo. Tala ba divorce lelo ndenge toni na mboka. Lutumba za papa moko. Koko moko aza exemplaire. Azalaki na monde artistique. Monde o esika basi ya lolenge na lolenge baza bazolanda ye. Mais ye landaki mupepe wana te. Soki oke kolandela histoire ya Lutumba Simaro abota na mwasi moko pe lelo bana na ye nyonso yoka papa banda akufi toyebaka musicien soki akufi bana oyo abota na ba danseuse bana oyo abota na basi misusu baye kobima papa Lutumba banda akufi mwana nini aye komibimisake nga naza mwana Lutumba omoni yango ke Lutumba za plus que ba musicien chrétien ya mboka na biso. Lutumba sala divorce te. Mais makamba ba musicien chrétien ko kota ni. Oh, boni boyeko? Makamba ba pasteur monsieur ko sala boni. Lutumba divorce te. Lutumba za pasteur. Papa Lutumba za chrétien. Papa Lutumba za prophète. Keni na banzembu na ye papa. Okoyoka banzembu soni na kati ezate o nyonso ya composant. Salite na kati ezate. A divorcate. Abota pe na basi ebele te. Tala ba musicien chrétien lelo. Tala mwana na biso oyo divorcé. Mais makambo ba musicien chrétien ko sa nini to ba makambo Lutumba papa. Pesa kaka be exemple. Esa kaka be exemple na so pesa. Hein? Pasteur na moni ozo mata déjà ozo silika no préféré o tie la bougie na monument ya papa Lutumba Simaro a même candidat soki na zolo ba makambo eza na nzela tika na loba papa Lutumba zalaki pasteur papa Lutumba zalaki pasteur papa Lutumba zalaki prophète nde ye moko amipesa kombo Masia apesaki yango pamba te batu bafandaki balobi te kombo wana ebongi na ye na vie ya mutu faut kotalaka pe témoignage ya mutu faut kotala pe mutu atamboli ndenge nini. Est-ce que ba musicien chrétien ba koko la exemple ya Lutumba Simaro te? Okoko bota na mwasi moko te. Papa Lutumba leki ne ba musicien chrétien. Aleki ba musicien chrétien na musika na ngai pa leki ngai. Oh. Oui. Aleki na ba pasteur. Oui, aleki bango nyonso. C'est-à-dire ozaye pe ko puiser moi mateya na banzembo papa Lutumba Simaro. Na zwa ba mateya ebele.
kaka ndenge azokota mabele na kati église nanga banzembu nyonso ko bana kobeta ezaka ya Lutumba Simaro. Banzembu Lutumba beta na église na. Oui, ebeta te pona nini papa? Mais ça banzembu lo banzembu mukili, eza banzembu satanique. Papa, nzembo ya mokili ezalaka te. Nzembo satanique ezalaka te. Nzembo eza conseil. Soko ke na signification ya miziki. Okoyoka nini batangi kelasi bayebisi biso makambo nini miziki elobi. Papa, soko ke na kati église, instrument obiso tozo betela. Kitaro obiso tozo salela, yango pe église ezo salela. Siko okokabola miziki pona nini? Nzembo Lutumba ebeta église non neti nzembo nini? Papa Lutumba na minute ndenge to mabele kobeta. Mabele o. Mabele to kobwakela kasoyi. Mabele o. Mabele koboya kebembete. Yeyo. Ndenga yembaki. Mabele boyete. Mabele yambie na kimia. Ndenga yembaki. Tale loko na confirmé que Papa Lutumba za prophète pas za mosala nzambe. Alobaki boye. Mukolo yako kufa kake ya munene kosala nini? Eko beta. Omoni maloba. O ya lobi kake kobeta kake pesalini ebeti. Alobaki mukolo yako kufa mutuna e basala yango monument. Nde yango pe basali yango monument kaka ninga yembaki na nzembo. Gouvernement yoka. Gouvernement yoki Lutumba. Boso basala monument. Papa. Soki basala ki monument te erosion munene ninga ke salama. OK. Mboke ninga ke zala na kimia te. Omoni basali monument mboke kotina na kimia. Pasteur na otika ochana opelisa bougie et kokodema wana azozo bilili ndenge nini pasteur lité akanda azokende opelisa bougie wana merci pas derby qui est là. Merci beaucoup et pas nayo. Merci beaucoup Fiston Bassen de FB International Agence Assure. Merci beaucoup à Angèle Kinkela, merci beaucoup Maman Emiline Zemba Motema tous Pepele Ambetolo. Merci beaucoup Fioti Womo wana na kanisi ena mama merci pa na bino fils Kinkela na bosanyote wana pasteur lité akanda azocha bougie na monument ya Papa Lutumba Simaro et pasteur lité akanda lobiye akotika boete pona ye Papa Lutumba Simaro azali pasteur aza prophète aza sala makambo abie banzembu na ye ete ya batu eleki kutu banzembu ya ba ministère chrétien mususu donc banzembu na ye ekobeta na église ya pasteur lité akanda wana tozo ko rendre hommage pas à Papa Lutumba Simaro le poète wana bazotia bougie na monument ya Papa Lutumba Simaro na moni ezofanda malamu te merci beaucoup et pas ya Angèle Kinkela merci beaucoup pasteur Tia Kanda wana azo s'incliner liboso ya monument ya Papa Lutumba Simaro. Parmi les pasteurs en Mboka na biso moko yeyo azo reconnaître ba œuvre ya malamu ya Papa Lutumba Simaro asala bien que afashaka mabe apapolaka batu. Merci beaucoup et pas Derby qui est là. Balobi Derby qui est là l'ingénieur Nifia Nzongo la fille de chance ya yo yangwana et ça là moi bien. Pasteur lité akanda na moni tango ke na monument ya Papa Lutumba Simaro tie bougie et maya misu posa etanga. Ngana kanisa ki kitare ko batela papa kasi kitare bateli ete lelo papa ke ya tikibiso na tangu na kala pe na baneko kanisa munene ya nzoto e ko batela pepe kale kasi batela yete na tangu pe lisusu soki na zongisi makanisi sima na banaki ko kanisa bilamba o tozolata ya basaper e ko batela Fumumpa Kester et kobatela Papa Wemba et bateli bangote lelo bazana sama bele na yoki susi makasi papa na matanga ya Lutumba Simaro conseil ni ogo pesa to pe lingeza ndeni. Merci pona matanga nazo pesa conseil boy Papa Lutumba Simaro aza mutu ya kimia. Papa Lutumba Simaro bana bazalaki soki bazana désordre tope bazoyoka na te na barankine ya kobenga bango azongisi bango na kimia bayoka na pe batambola lolenge bana mboka batambolaka siko pona matanga na zolo baboye
mon frère ma sœur kokanisa te nde tosambela to abayuma toza bayuma te voyu nyonso na matanga papa Lutumba koya te yaka me yaka na kimia epi lata kitoko propre bomba tolo na yo oyo aza koko aza papa na oloba bien bata ba sentiment nyonso na matanga papa Lutumba so na monika libele no polele na yebite lo no sala yo nako papolo ko kamwa boniko ba saper papa zalaki saperité papa za musicien oyo abeteli biso guitare a composé banzembo a bien libota na nzambe yoki banzembo batu nyonso bayoki bêtise ezate na kati bosoto ezate banzembo a lelo papa na mama na bana soki bavandi basukoka koyoka te salite na matoi nga banzembo a Lutumba nazalaka na fukami bible na se maboko likolo na yoki nzembo na silisi na sambeli po ezana na nzembo a Lutumba osisi apo sambeli po na sambeli po eyana lisumu te na kati eyana impolitesse te na kati tolata kitoko basaper basali nini bango mpe baoya kolela papa na bango boya na kimia vuya te aza papa aza koko ya mabote ebele ya mboka Congo papa ya bato ebele ya mboka Congo papa oyo ayembeli biso kitoko tolela ye avec honneur tolela ye na lokumu nyonso le grand baobe tombe papa Lutumba Simaro ngai awa nazosala penza makambo mpo na yo voyu nyonso koya mokolo wana na matanga papa mon frère ma sœur place okomonake na pratika makofi ko papa osani nga na telemi peme na yebemba papa namona mwana moko azotia badesordre kuna me nakokitise mbanga na se boniko ekomi nini yango respect na mowei awa tozozela matange euta mikili ya poto eya bana na nzambe nyonso tobongama tokende koyamba papa na biso papa oyo asali fierité ya miziki na mboka na yo Congo bo ba musicien ba Ferré ba Fabregas ba héritier ko le bana bango nini oui bolongola rankine bolanda lokolo ya papa Lutumba bomibatela malamu botika kosente bana ya batu botika kobota papa Lutumba yeyo akufi Lutumba yeyo akufi yebisanga mwana nini ekobimake abotaka na danseuse na OK Jazz yebisanga yi bo ba nyonso bo za ndenge moko oui pona Ferré abota Ferré bota na mwasi moko l'année exemple à Lutumba Fabregas bota na mwasi moko l'année exemple papa Lutumba ngai moko pe na kati nakobota na mwasi moko azala comportement pe ya malamu onga pe deux fois te bongo siko so ba mizan ba bota na yoka divorce papa Lutumba divorça te tala ba musicien chrétien lelo boko kolanda te exemple ya papa Lutumba Simaro te papa Lutumba Simaro bokolanda exemple na ye te papa molimo na yo pe mana kimia kasi o monument milimo ezoyoka osali musala kitoko na mboka mboka ndimi yo pe mboka ezolela yo tozobongisa makambo mpo na yo papa bapesa programme tokende koyamba o na aéroport ya njili oboti na mwasi moko oyembi babetisi te mokili mobimba bayoki papa Lutumba yaya bino boza bana miki eglise bozolanda ngai vanda kimia oyoka maloba o papa oyo akompoza pasteur ebele bapuiza pe mateya na banzembo na atanga muta liboso papa chaque jour nazwaka mateya na banzembo ya Lutumba Simaro nazwaka ba mateya neti na mincho tosola boye nzembo ni yeli osu na mutu oyoka obenich oyo madilo ayemba
Mama na yo ya miso okolela masumu na yo na boyo simbanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi otubi yango nde litonga kende basokola ye ozoyoka papa wana voix nini voix ezoyebana te tozoyemba kaka oyo atika papa yembi boye maboko no matoni makila bomba mai na yo ya miso ngonga yango oyo kende kotubela okolela masumu na yo okolela masumu na yo yoka conseil na kati papa Lutumba mama na yo ya miso madilu yako seko yemba ta nzembo oyo ko nga vo ezosimba te yo teya na yo kaka ndenge omesana koteya touti na résidence bisika ya papa Lutumba Simaro azali kovanda programme nano ebimi te bazosala baréunion Félix Wazekwa bandeko ebele bazosala baréunion na ministère par-ci par-là mpona kopréparer baobsèque ya papa Lutumba Simaro. Papa Lutumba Simaro le poète artiste ya monene ya mboka, c'est-à-dire il faut tokunda ye na honneur tolela ye na respect nyonso. Papa Lutumba asali banzembo ebele azongisi mabala ebele abongisi bafamille ebele. Papa Lutumba Simaro azali koteya ndenge pasteur alobi le poète Lutumba Simaro atiki biso pasteur namoni bujango ekufi pelisa ngo susu pardon. Voilà, le temps pasteur azo pelisa bougie. Merci mingi na bino nyonso donc jour programme ya bobsek ya papa Lutumba Simaro ekobima tokopesa bino po toyebisa bino ndenge nini yango ekoleka kasi tolela papa Lutumba Simaro na kimia. Tolela papa Lutumba Simaro na kimia po azaki muto ya kimia. Maman lobi mama mso anga loba voilà mbote mama mbote papa toza mama Karine Yemweni toza problème ya makasi makasi to perdre grand compositeur ya mboka na biso akei akekopema na kimia menana yemba mwa parti ya nzembo na ye ayembaki bino basantue kuna na paradis epai ya nzambe po yamba Lutumba aende mopaya na mboka na bino lelo akangi miso aboyi biso vide monene na Congo mokili elingi bata malamu te ata liloba suka te papa yo méchante papa akende malamu apema na kimia tolingi ye na bandela na bandela ok montango bien testament bandeko na kotanga na kozongela maloba ya boule baninga na kotanga na kolela nazangi na mokili obinemi bolesinga poison lombo na sala fiere wapi ye mokili esilisinga lolendo lelo na ndimi liwa ya boule sango lokola kake na matoi ebesinga liboma nazangi likambo nga na sala mbongelo kopamba ekoki kosomba liwa te ya boule nzela okei toyebi te papa liwa na yo nzela okei toyebi te papa lelo tondimi mbongo eloko pamba ekoki kosomba liwa te kongo mpe tolembaki yo te mama dokotolo nini tofuti te liwa semia liwa mama José wa basante kuna na paradis epai ya nzambe boyama Lutumba aende mopaya na mboka na bino lelo akangi miso aboyi biso vide monene na Congo mokili elingi bata malamu te ata liloba suka te papa yo méchant papa esili wana. Merci beaucoup vraiment. Mama bobakisa nzembo moko mosusu nalela Lutumba ata alo beniti benita on est okole ebandelo ezani bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo na boyi osimba ngai na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi ochubi nga nde likonga kende basukola yo maboko epai ya sango na obeni te o mama soki
mokolo mosusu kitsala obuki fleur rose atako motema na yango eningani kobwaka yango nanu te o ntango mosusu se yango ya suka oyo etikala na kati ya elanga okoya kobwaka nsima okoregrete fleur mosusu ezali te o Patrick Mangasa pema na kimia papa. Merci beaucoup. Je pense que vous avez compris. La RDC, l'Afrique tout entière en train de pleurer. Cet artiste, cette icône, ce baobab, ce poète est parti. Papa Lutumba Simaro, paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. On est en train de pleurer. Papa Lutumba Simaro, paix à son âme. Pasteur Lité Akanda. D'habitude, na matanga artiste ezako kaka sima nango ekomi o nani bo alia kimbo e batu boy olobini pona Papa Lutumba Simaro matanga na ye olo bali bana. Merci. Ya biso eza boye toyokisa famille ya Papa Lutumba soni te bato ya lokoso bato ya miyibi kolinga te poshi na yo eto na mokolo ya liwa ya mutu atiki famille atiki mwasi atiki bana gouvernement soki abimisi mbongo sala programme ya matanga ndambo ekotikala kende kopesa famille na ye mwasi na ye mama Nkelani bana na ye bandeko na biso o batangi bana buzoba makasi gouvernement kobimisa mbongo bakundi mutu etikali oyo ekotikala kende tikotika na famille yako kende kotika na famille te mbango koyoka asombi immeuble na Botour asombi immeuble place Intel biloko wana nazotelemela ngo oyo akolia mbongo ya matanga Papa Lutumba boko yebe esika nga na betaka makofi bien nakopapola na bainosa boko kamwa boniko na boyi des autres mbongo oyo ekobima mpo na matanga nazolela tosala programme na ndenge bapesi yo ndambo nga na basi na bapesa nga ndambo mpo na nini ebaloyi papa ozali papa ni ya molimo ata naza papa na ye ya molimo mais soki mbongo ebimi mbongo eza mpo na famille na ye mbongo eza mpo na ngai te gouvernement aza koorganize makambo na ye kitoko gouvernement ya motema malamu bato ya desordre te ezala te papa aza ya bato nyonso naaloba bien ekoma te ebembe ekomi ya bana lingwala wana nde bokoyebanga mpe mokolo yango ebemba papa eza ebembe national mpe international mpe bazolanda ye papa aza ya mutu nyonso papa aza ya lingwala pamba te mpo ntango nazokɔta kuna na porte ya lupangu yoka mwana moko azoloba tala bapaster achangu aye kosala nini papa mpo na na mawa na motema naningai nakotise na porte na bango na likofi ebemba papa eza ya mutu nyonso ozobebemba papa ozofinga ti loba kaka matanga na biso ya Papa Lutumba oyo akolia mbongo ya matanga ya Papa Lutumba omoni papa akufi maboko pembe likambo na ye na mutu te ozomona ebemene ezoya na kimia toleli tokuni na kimia oyo akolia mbongo ya matanga ya papa naoloba mpe bien ebemene etelenga na libanda mboka. Merci beaucoup, Pasteur Lité Akanda. Je pense que vous avez compris. On était venu à Lingwala. Nous étions à la résidence du défunt, donc à Lingwala, où on était parti nous rencontrer avec la famille. On a parlé avec la famille. Le programme n'est pas encore là. C'est pour très bientôt. Mini-gouvernement, tout le ministère va se préparer. Il y a Papa Lutumba et Zalama Bobsek digne par rapport à la personnalité, par rapport à Misala à rendre. Mais oui, l'artiste va Koufagate. Solo ya wei kasi ba œuvre na ezali banzem neto yokiawa ba robina na ba fête ba robina partout et continuer. Merci pasteur. Mutu belé Patrick de Panama boyimbo papa na China yasa kuna na Paris Arlette Zoua na Paris Dieudonné Mouya na Italie na Paris Fanny Mbombo mère double na Paris na bakise loko na lingaka ngo makasi nini wana bamba na banya tinga na mosapi ya suka mama ya ozokanga mabwe pasteur Lutumba okobomanga bamba na banya tinga na mosapi ya suka mama ya banya tinga na mosapi ya suka mosapi ya makambo na sali eloko te
bampangi kokangama oyo ezaka ya kester patikela biso makambo lutumba yo ozokangama neti kester esala eloko te baza bamusicien mboka na ngai d'accord merci nakolandaka baconseil oyo bango bapesa biso. Merci beaucoup Pasteur Akanda, merci na bafani na ngai nyonso, merci à Fiston Bassène de FB International, Dominique Kele mwana musakata, papa du Val Kasson, Angel Kinkela, merci à vous là, je vois Derby qui est là. Nassima Bilili, merci pas na Coco Dema, Balobi Coco Dema, caméraman à soi, caméraman à propre, caméraman à bi, Mwindangolo Coco Dema, Yem Tassouk Samasolo, merci beaucoup Pasteur, par vous ça prise. Voilà, les pasteurs sont vraiment attristés, ça fait très mal, on se retrouve très prochainement, et voilà, on se retrouve très prochainement, on était venu au monument à Papa Lutumba Simaro, pour rendre Amnae, et voilà. Papa Lutumba Simaro Balobi Azagi pasteur Balobi Papa Lutumba Simaro Azagi pasteur Azagi prophète selon l'ité Akanda. Je pense que vous avez compris. Merci vraiment à vous tous, merci à vous tous. Et donc Papa Lutumba Simaro Baba c'est les monuments. Mutune ba sa monument, moi pas ça les monuments. Ah na lingwala juste na lingwala awa pour azepe mon na lingwala. Merci Coco Dema, merci à vous tous. On se retrouve dans très prochainement. Merci. Koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kioka Kilongo TV Boss abonné ebele mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyonso Kilongo TV bijou bye.